Capage TV. Capage TV. Basakoli, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Hier, Azalika Kasatine la Bamba pour la Kolamusa. Peut qu'on réveille, qu'on s'assabane l'Anzambe. Peut qu'on sonne trompette, Yakolobete, Tomi Lengele. Le monde spirituel, son impact est réel. Dans mon Nzambe, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Azol le bella makambuya spiritualité, Tochaka Tembete, Botala Oyo, Bomoni Mbisi Oyo, Bazuye na Mai, Maboko lié, mais Azomona na la sirène, Bozoma Limonaye, Bananzambe, Bolomana ignorance, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc non émission honnête au ça abonné là on dévoile ndeni logo ye ba sirène. Parce que elle a ba sirène bana mukilo, bana ba jeep, bana ba ndak ba bala pe mibali, ba bota pe na ba mibala mukilo mais mibali on a ba yeba. Teke ba ba sirène. Oyebi teke ba sirène ba vivre. Et puis ba jara ba so taliban bien, ba ba lingaka mingi ba grand personnalité. Na musika, atana quelques mètres, o cheka musapibi na musika. Pour yeba sirène. Et tant que ma camarade au nom de Jésus-Christ c'était. Vous comprenez? Oui. Bon, on gang au nom de Jésus non. Et on m'a gang au nom de Jésus. Jésus a dit à la biso. Zora musapichabu. Ce que musapeta au tchao dio, c'est non état la nation à l'icône. Attends la musique yo pointé. Au moins na signe moko salama au sutuka. Bambi c'est belé au toliaka awa. Bambi suana ce sont des sirènes. Bambi c'est belé au batu ba consomera au moni mutale mbisa le musuna mbisa le ce sont des sirènes au batu ba yibarade na ba ki partir musapio toza na 5 doigts musapi oyo ezaka musapi ya pouvoir yango na pesi bande konyo so conseil bo evitaka ko laksa ba na bino misapi ata mwana na yo asalio mabe ko bateke yo eloko zo sala dès ko salika yo au maudire moi nanayo. OK. Et ça ça pas malédiction au condamner moi nano. Monde de sirène stataris, monde stataris et dans monde ya ba sirène, monde wana ba oyo ba renyaka kuna, ba jara ba sirène ba renyaka kuna, et ça ba sirène ya basi. O ba vivaka mingi à partir ba superme ya mibali. Na se ali coche ezaka na moi libulu moko ezaka pété. Même ba coiffeur ba 4 biso su ibana mibali, place wana ba dalaka moi malembe soko meki sala nini. Ogozoka. Moi libulo o eza parti monene spirituel. Oh. Yango moni so moni mutu aye azumu sapine o akotisio awa keba mutu wana yebi makasi. Même ata moi si so sala rapport c'est sona mobali. Mobali olia kango na suki na mutu pona bilengi. O mona zo kango na simana sia likoshi ozo mona comme si ilenge lekyo bilengi te. Na pesi message na lobi ndenge président de la République azana kati ya bokonzi oyo eloko liboso président de la République azwana bitumba makasi azala combattre makasi koleka même président o azala liboso donc Joseph Kabila donc maye tomboki maye bali obuka na banda na Tanganyika e buki boulevard munene oyo gouverneur autaki ko sala e buki e pandi bandaku ka bato bakimaki volcan wana kota Goma koya bazoya baye ko se réfugier na Tanganyika bakuti susu déjà quand de bakitaki lobby nango maye tomboki ya kosakana te donc beloko wana nyoso nzamba révélaki ngaki e ko koma tant na leka première fois na pesi prophétie bayo quitté deuxième na pesi prophétie bayo quitté et la troisième fois na leka ki na ebisi bango le problème ils ont se poser dans na mai ndombe na baki mai ndombe bozomo na bisika pouvoir ya mboka ezali. Et sengeli basali nzambe wabanga nzambe bakende pa basala nzambe alotoko maindombe oyo makambo za wana mais vraiment nyonso ezoleka eza parce que maindombe bilima be bazana kata maindombe nanu ba maîtriser bilima wana te mbote mingi na bana nzambe o baza branché connecté na Capage télévision en tout cas kimia na nzambe za kati na bino ba o bazo bela bonne guérison ba o baza ba mettre hôpital en tout cas ba bonne guérison na bino ba o baza ba problème nzambe apesa bino kimia ba o baza na ba souci nzambe les seuls consolateurs en tout cas mes condoléances à ma famille union sur ma perdre bandeko na bango en tout cas Jésus-Christ a les seuls consolateurs yemoka permettre que makamwane koma et puis gloire ezonga kaka epanae naza Martinez tono na présentation kanina msabino que lelo na zweli bino sous prophète Ézéchiel ma soleil est tellement ébélé en bêta
tozo continuer na sujet na biso mais avant na pesa prophète Ezekiel Maloba na senga na réalisateur nanga atia ba publicité ba partenaire na biso ba onyos baza na besoin to ça la bango promotion ba produit ko rendre visible ba bloc na bango en tout cas bo hésiter te ko contacter Kapeshi télévision to zawa na po na bino réalisateur balancer ba pub ya ba partenaire na biso et puis to ko se retrouver après pour que to pesa prophète Ezekiel Maloba. C'est parti. Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto pour recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse ochaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabi sikebele. Pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24h/24h na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles Zaventem et l'aéroport Charleroi.
Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline de luxe exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. De retour sur ce plateau, en tout cas, nous avons la publicité, va partenaire Nabino Kande na lobe que so vous avez besoin de rendre vos produits Nabino visibles, bloco nion so vous avez en agence de voyage, pas boutique d'habillement, pas salon de coiffure, bloco nion so vous avez besoin et comme visible en tout cas. Vous hésitez à contacter Capacité Télévision tozana pour Nabino, so peut besoin de filmer en gros, to tient la chaîne Nabiso ou soit besoin de filmer car topé c'est nos produits finis en tout cas tozana pour Nabino. Tozana prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Prophète, mbote na yo. Oui, mbote ma sœur Martinez, nzamba pambola yo pour na invitation. Puis mbote na bande konyoso balingaka biso, ba bazo benga biso na Capacité Télévision. Merci papa. Avant to banda maso na biso so koko pambola ba na nzambe o nyos porta la biso siko na Capacité Télévision. Nzambe na bon moito pesio merci. Yo la musi biso na mokolo alelo ebele bakufi opesi biso vie. C'est ça les signes qui prouvent que nous avons encore d'utilité sur la terre. Nzambe tolingi émission oyo ezala sponsorisée par toi le Saint-Esprit. To bengani milimo nyonso o ezaya yote au nom du Seigneur Jésus-Christ. To sambeli amen. Amen. Merci beaucoup papa. To banda déjà na sangwa mao ekwela kibiso moko ya ba conseiller à président Fachi atika kibiso depuis lobby so kokope sa message de compassion na famille biologique et puis famille politique na ba otala biso. Vraiment d'abord na pesi mes condoléances na famille mobimba ya président d'abord parce que voilà qui représentant il y a président ya mboka na biso Félix Tshisekedi na pesi d'abord mes condoléances na présidence mobimba et puis mes condoléances na famille biologique ya ndeko oya uti kotika biso awa azapenza un homme oyo a travaillé mingi na mboka oyo ba nalandaki moi ba biographie na depuis Mobutu abandé ko travailler puis a travaillé puis na papa Etienne et puis lelo azana président ya mboka Félix Tshisekedi vraiment mes condoléances na famille mobimba omoni tango matanga ezali esengeli biso ne tozo rythme ya matanga wana ke to ya to critiquer azala ki boye eza pena mabe pour mukolo pe po kokufa ba pe ba loba pe mabe na yo vraiment mes condoléances na famille mobimba biologique ya papa Kitenge vraiment mes condoléances. Merci beaucoup papa Kande to bande déjà na sangama to continuer papa pasteur na commune ya Matonge pardon abomi mwasi mwana akati ba mbeli pasteur en plus eloko ezoka musa batu pasteur bosala musala mo ya nzambe onzamba tikela bino ya kozongisa ba brebio bakimenzela na nzela mais comment est-ce que eloko na ikokoma papa? D'abord premièrement omoni eloko tolobaka musala biso to salaka oyo tozaka na bitumba Bible même ezolobake tozobunda na nzoto te mais tozobunda na molimo et puis Bible est décrit ba esprit oyo tozobunda na bango Bible ezoloba contre ba autorité spirituelle et puis contre ba domination spirituelle donc comme on a d'abord un musali ya nzambe kozwa
mbeli koboma mutu ndenge tolandi na babilili wana eza pesa penda pasi ezo pesa pasi mais namoni aza déjà devant la justice justice ezo sala musala na yango ndenge tolobaka ke non la justice élève une nation donc ce qui justice ezali malamu mokili pe ozala pe malamu donc justice esala musala na yango ndenge natali pe ba intervention namoni pas défendre abike mbanda mutasalaki entre temps ndenge mwana témoignaki mwana ne moko biologique abike non papa de mutu asalaki po azalaki na ba effet wana tranchant na maboko ozomona donc nga natalaki na nga na yoki mais j'ai compris que na kati ya dossier wana c'est d'abord le diable avisaki d'abord le pasteur moni biso ya on a lobaka basala nzambe il faut aller vraiment très prudent et puis souple likamnyo seko ya okomi maman ko s'enflammer te oh yo omoni likambeye yo s'enflammer OK piège moko satanique kotaki na kati wana ka po ba détruire réputation na yo po lelo zomona mutako na ko finga na ye mais soka musala nzambe afingi ekomi problème parce que vi na biso lelo ezaka likolo ya ngomba donc batu nyonso bazomona baotala babino ye donc so salaire omeli masanga otamboli mabe balobi ke non yé kagande mutu azala base makambo donc ça fait quand même très mal vraiment nzambe soki pasteur asalaki yango parce que mutayibi vérité dans nzambe ata ba ko sambi ça même mutayibi vérité dans nzambe soki penza asalaki yango nzamba yokela imawa parce que akati destin mobimba poko boma mutu eza ko kata tout un destin et puis soki asalaki yango te ete ba condamné injustement nzambe justice nzambe est opéré mais na olobaka ke biso étant que pasteur nga étant que prophète na osambela ka pona ye nzamba lola abundela iso eza bitumba pe so beza be bitumba te za méchanceté vraiment justice est punie. Merci beaucoup papa pour na bande ko na biso ya Goma likamo ekomela bango tozo kapé ba tremblement de terre et tout kolo banini par rapport à en tant que serviteur de Dieu. Vraiment makam d'abord ya Goma maman makambo zo le d'abord na kata mboka na biso na pesaka message moko il y a 2 ans na lekaka na ba télévision na kotanga ba komona ngote na pesi message na lobi ndenge président de la République azana kati ya bokonzi oyo eloko liboso président de la République azwana bitumba makasi azala kombati makasi koleka même président o azala liboso donc Joseph Kabila ndenge Joseph Kabila azwa bitumba mingi na reine na ye Félix Tshisekedi Tshilombo azwa bitumba mingi et puis nzambata esenga parti est parti est ekozala tellement menacé et puis bitumba ekozala makasi collé quand même parce que na mona ki révélation parce que to yebi bitumba ezali mais o nzambata esenga baloba ki ekozala tellement parce que bitumba ezali lelo awa na parti est na ba biloko zo bien sûr ça la manango mais eleki na temps eleki to mona ba élément moi ba otobenga ba donc ba effet catastrophique ozo sala naturel na mokili ozo mona na Tanganyika na tota image moko donc mai tomboki mai bali obuka na banda na Tanganyika et buki boulevard munene oyo gouverneur a utaki ko sala et buki et pandi bandaku ka bato bakimaki volcan wana kota Goma koya bazoya baye ko se réfugier na Tanganyika bakuti susu déjà quand de bakitaki lobby nango mai tomboki ya kosakana te donc beloko wana nyoso nzamba révélaki ngaki ekokoma et même na sakola ki même eloko esalamaki kota intendance ndenge bandako edindaki bato badindaki na kati ndenge ba mbula wana esala ba catastrophe oui moi j'ai prophétisé pour ça image ezali na internet sans oboya otanga kombo pour ça papa pourquoi pas révélation et puis prier pour nango pour que makambonge ko kisamate bon au moins problème ezanine ezala ba révélation mususu o nzambe alingaka biso to lobi yango o lobi yango boepo ba konzi bayoka baya parce que il y avait des révélations sengala ki ba konza mboka bayoka ko pesa bango bo sala boy mais tant on a les cas première fois on appelle prophétie bayo quitté deuxième appel prophétie bayo quitté et la troisième fois na leka ki na ebisi bango le problème ils ont se poser dans na mai ndombe na baki mai ndombe bozomo na bisika pouvoir ya mboka ezali et sengeli basali ya nzambe babanga nzambe bakende pa basala nzambe ya lotoko mai ndombe oyo makambo ndeza wana mais vraiment nyonso ezoleka eza parce que mai ndombe bilima be bazana kata mai ndombe nanu ba maîtriser bilima wana te donc bokonzo ezalaki oyo ekotaki oyo il a fallu babenga bato baza makasi na spiritualité basali ya nzambe ya solo banganga te bakena mai ndombe il y avait maintenant des prières oyo nzamba révélenga on a go dévoiler ngote na lobango il y a 2 ans basala na devant mai ndombe wana parce que pouvoir nyonso na mai ndombe
parce que Maïndombe eza bisika bo continuer sur la Congo so ba yeba ngo te ba yeba ngo mo continuer sur comme président na kata mboko il faut akende na Maïndombe a maîtriser ba esprit wana ko maîtriser ba esprit wana dans l'accompagner avec bato baza mir na spiritualité oyo ba yebi kibonzambe na lobite ke spiritualité ya budia buluno spiritualité penza o ba za pena baptisé du Saint-Esprit et ça la prière faut basa na Maïndombe et ba simbi mokonzi mboka nde ba komona mokonzi mboka a organiser bien ba élément catastrophique comme na rien a été mais tant la sakola imuta yokanga non papa il faut que kenda ta non c'est audience c'est le président de la République okutana yo soit entourage na ba conseiller za ba ministre et tout. Bon, au moins, tant que président soit qui bokondi, yo ebika mutu nyonso ali na poste zaka pembe na président. Nana ngwa luka article au moins passage au kendepo, obotole poste. Et puis au ebi ba église ndenge ba pasteur ba betane ba makofia ka pona ba wele la nani akozala na collège ya ba conseiller à président de la République. Donc, nous avons d'abord l'association en athée. Moi, je pense que j'ai voulu que je consulter parce que j'ai un numéro, consulter même que commenter dans WhatsApp, même que transférer un message. Maintenant, ceux qui m'appellent niveau ya États-Unis, à IDPS, tu as transféré un message, na yebisa bango non, il n'a transféré un message, il a tête au ça tous les moyens, comme pas maman Marx. Mais yomo yebi mboka na biso. Donc, ba mekaki ko ba moi ba empêcher zalaki ba pesanga même numéro ndeko moko boyi ndeko na pe alobela pe makamba ile PS3 a pasteur na meka osolana ye atanga loko ayoka na za prophète aboya na ye afina malamo bon ngape na kanga na maboko yango moni ba biloko nyo salama et puis oh moni eza muki o salama lisusu oh na lobi to yo salama mususu ya koleka lisusu. Donc, il faut que pour que bo sambe la ponango pour que ça la mate. Problème est que lukanga parce que ce que lukanga ils ont na bimi na spécial. Le problème est que non, il y a ko luka ko joindre nga atteindre niveau de téléphone pour pesa bango message on zamba le baki basala devant Maïndombe basa la prière na pobi lima eza wana avant même au bout azala bilima eza la wana. Mai wana eza mai osana te. Makambo eza batuno so batanga batu ba spirituel ba talanga ba yebi oloko na loba. Donc on a zoloba et dans la langue benini on a c'est le si dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour biloko wana nyoso ici là et sengeli Maïndombe parce que mususu ezali kune bakena na este mususu ezali a et ça la mana kinya bomona. Merci beaucoup papa, en tout cas le message est passé. Avant que tu continues na thème na biso otobande kolobela eza na moko ya ba abonné na biso akoma kabi avant besoin ayeba signification ya bishima eza na munoko nini elakisi nini. Bishima ezali langue ya maternelle ya bandeko na biso baluba et ngoloba miracle donc to babi bishima et ngoloba miracle nzambe wa bishima nzambe ya bikamo nzambe ya miracle donc bishima cela veut dire miracle donc na vandi mingi na baluba église na kambaka plus baza baluba et yango moni ngana mutabandundu plus baza baluba nde babite topesi okombo l'homme de bishima iratakate parce que pas nanga iratakate donc okoyoko ya o mobala kima yo moi si mobala kima o pa nanga na mobala na zonga ata beti 10 ans ata benga kota bloka yo et bon so azene pe mobala ya vie na été te et pas nanga yi fois za mobala vie na yo pour so mobala vie no te na yebiso na yebiso benda ke wana mobala vie na yo te mais so mobala vie na yo azonga yango ba benga bishima iratakate donc et pas nanga iratakate pour Yesu atira jamais ko échouer. Merci beaucoup papa tozo continuer dans senga lisusu na réalisateur a balancer vidéo motoza na ngwana na machine vidéo motoza na ngwana comme ça tokozonga pour que expliquer ba abonné na biso vidéo na et puis toi entamer directement thème na biso. C'est parti. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Yasolo mokile ekomi mabe penza makambo ya ndenge na ndenge pe ya kokamwa ezosalema mokanda na nzambe lobi yawe nzambe asalaka eloko moko te soki alobi na basali na ye te basakoli. Le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ye azali kaka sentinelle ya pamba mpona kolamusa mpe koréveille konsasa bana na nzambe mpe kosone trompette ya koloba ete tomilengele. Le monde spirituel
son impact est réel. Tant que le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, a le bel makambu spiritualité, tochaka tembete, utala oyo, omoni mbisi oyo bazuye na mai, maboko lié, mais azomona na la sirène. Bozomona limonaye, bana nzambe, bolongwa na ignorance. Osée chapitre 4 verset 6 lobi, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Otika tembe, mokilizo tambo na spiritualité, makambu ya solo. Olanda Mateya, l'homme de Bishima, les prophètes de moment, oyo nzamba zo salela, na ko révéler biso, makambo oyo bombama, pe ça impact na monde spirituel. Motala, motuna nzambe, azo mema libota na nzambe na boyebi, na makambo ya molimo, me yoka katembe. Kasi video oyo, ete ya biso, ba sirène, baza ya solo, misala bo diabolo, eza ya solo, kasi kombo na Yesu, nde elonga nyonso. Nzambe azaka se moko, me basali na ye, bazali oye atinda pe apona, bandeko na ngai. L'homme de Dieu azali loin pona ko révéler biso makambo oye bombama. La spiritualité ezali kotanga Bible te, mais ezali de ko interpréter be écriture. Kasi makamba boye okeba bongola motema boma pe eleki na mokili. L'homme de Bishima azote ya kaka, l'homme de Bishima akotika miracle te o meyo bongola motema kangama na nzambe olobi okota lola olanda video o na bokebi pour l'enseignement oye bombama. Le monde de sirène est réel, le monde des esprits est réel. L'homme de Dieu, le prophète des nations ayebini ni oyo nzambe abengela ye pour alla musali bote na nzambe oyo elali makome lobi peuple oyo eza révélation ezali peuple oyo kufa na nzela na mungu na nzambe bokoza boyebi bokoza bofungwami pe bokokangolama tika nkolo abatela bino olanda. De retour sur ce plateau, prophète Ézéchiel vidéo ane laksini o bato batali babangi mbamoko. Voilà, yango moni Bible Zolo, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est une révélation. Donc vision et là quand on dit comment on a ils allaient sirène, mais à se transformer en mbisi. Parce que le mot sirène ils allaient muto azali mi homme mi poisson. Mais ce que on a moni wana ezali azalaki mbisi. Mais il a fallu maintenant akoma azonga na état initial ya sirène. Mais simbité. Donc bato ba pécha ki bato bakanga ki ba moneka mbisi. Bakanga ki mungusu. Donc ba pécha na biso ka nde bakinda ka pécha mungusu nzoka za mo sirène. Ba péché mungusu nzoka bango ba péché sirène. Même temps bazwa ki wana. Ba ba yebaka ke no azana mbisa munene. Bakene mboto ya munene. Oto benga ngolo ya munene. Bakangi ye. Siko temps ba ye na yeboye. Ba mona ke no azana maboko. Oh. Oui. Yo moni ba singate bakangi ba singate. Ana maboko. Mutu boye poisson. Mais nzoto be mutu na ba mabele nyonso zo mona ba paquet. Comme si sirène na ba no me mali bende. Donc ba moni ke azapenda sirène. Donc babiloko yo Tangu Nazolobake, le monde de sirène existe. Prochaine émission, émission émission passée, Nalobela qui sur monde de sirène stataris, monde stataris et dans le monde yaba sirène, monde wana ba oyo ba renyaka kuna, ba jara ba sirène ba renyaka kuna, isa ba sirène yabasi. O ba vivaka mingi à partir ba sperme ya mibali. Yango zomo na système bêta savon na douche et si la raté. Papa Moutumo boye pa ki sous na commentaire erolobi marambo bêta savon na douche wana abaki on a assémation bata tombo ya musabi parce que ça étape batnyos baleka. Mais qu'on se masturber. D'abord Moututan ozo se masturber, ozo se masturber avant de se masturber et ben non on a pensé. Oui. Pour ceux qui pensaient na yo ezali générité. Ceux qui pensaient na yo ezali mirité. Esprit wana et ko kota na kati na yo et puis on se masturber.
Donc nakata mokilo soki a se masturbaka ou bien un collègue maman sané ba se masturba ba ça posséder na esprit wana ya on a dit que c'est un démon le plus puissant oh lelo même ba ba marié ba kota nakata masturbation vous comprenez donc ezali domaine spirituel ya olobake ezali domaine mo ezali logique non ce n'est pas logique sentiment mutayaka mutu nyonso ayoka sentiment bongo bibali bo revimba pona ni wa ba biso atambola boye pantole za ko telema lola ngomba mangengenge pona ni za ko telema bon revimbi mais il y a batté que OK nous bêta savons parce que tout sentiment nous devons gérer tout sentiment donc on est allé dans nous à côté entre parenthèses abenga to délivrer de quoi qu'on m'attaque ce qu'on est na bana lobake non na monde stataris et na ba sirène o ba vivaka na super mamobali so ka meli super mamobali et ba kisaka bango mbula et puis deuxièmement et puis ça bango makolo donc makolo na bango et se transforma il a le la merki ndenge biso na posa merki et longe makolambis et ko makolo ya mutunde atamboli na mokili awa ndena ebisa ko ke non émission o neto sa abonné na dévoiler ndeni logo ye ba sirène parce que elle a ba sirène ba na mokilo ba na ba jeep ba na ba ndak ba bala pe mibali ba bota pe na ba mibala mokili o mais mibali wana ba yeba te ba sirène o yebite ke ba sirène ba vivre et puis ba jara ba so tali bango bien ba lingaka mingi ba grand personnalité mon linga mutu moko musicien moko boye lobe moni na politicien lobe moni bazaba sirène mais moyo yeba exact yo mona ote papa na yeye ndeko na yeye so tali papa na nana ba kokana te mais le biga te a papa non ce sont des sirènes et puis mingi ba indie belé otozo mona ba indie e belé surtout ya basi ba indie belé même ya mibali bazaka oui plus pas bazaba na ba sirène oh so tali culture inde ozuna no ba indien kala culture na bango ndenge nini oyo bango ba belela ka vachi reine vachi bango ba sambela ka vachi reine vachi aza sirène vachi aza sirène et aza mwana mwasi moko boye alata ba nyoka ba serpent a se maquilla kitoko et puis ba tchaka ye atchaka maboko boye ba tche ba bougie ba ressemble bango pona bango ba yebi yesu te bango ba yebi reine vachi ozomona ba priaka reine vachi aza mama ya mai na mere indien vous comprenez méditerranée bango ba invoka kaye siko batu oyo bazana mboka inde on mona ka inde ndenge zawana mama eza mboka moko oyo soko za na nzambe te oyo yaka bitongo oyo nga pasteur uboy na sali okufa ba oboma yo kufi et bon ba noir ba botana ba indien mais c'est ça l'ignorance mutu so za na ignorance na bi plupart ya ba indien ce sont des sirènes. Ce que pas oye ba bango ke baza ba sirène. Même à na kini a. Po oye ba ke no mutu aza sirène. Na ba ki a partir musapio. Toza na 5 doigts. Musapi oyo ezaka musapi ya pouvoir. Yango na pesi ba ndeko nyonso conseil. Bo evitaka ko laksa ba na bino misapi. Ata mwana na yo asalio mabe. Ko ba teke yo eloko zo sala. Dès ko salika yo au maudire mwana na yo. OK. Ils ont mis ça par malédiction au condamner mwana no. Musapi oyo balaksa ngo kaka uniquement devant un esprit bien une énergie négative. Tant okutani na esprit moko boye elingi et attaquer yo ou laksi musapi. Attends ça mérité. Même ata mutakis, muto lobelo mabe yo non za boye na oboma yo. Il se tchaka musapi o sale lo côté. Au Musapi eko dégager énergie moko eko résister contre ba malédiction mutana yebisio. Ce que tant ozi Musapi o lakisi mwana na yo. Yango moni lelo ba vie abane belé baby. Parents so bon de la nzambe mwana nanga oyo vie zo bonga te yo moko parents o participer na malédiction ya mwana na yo. OK. Du fait ko lakisa Musapi. Mwana soka sali mabe bengaye. So comme on est par exemple ma sœur Martinez. Comme on est Martinez, dans ce cas, tous ça noir. Zalaka l'habitude à côté le beaucoup, boisa pour dégager lumière et puis paye. Signe. Moi nanga pardon. Tika teti zamabe chaka eboui. Teti zamabe ko ça la souboui to yo qui est boisa tant aux autres tcha le beaucoup aux autres dégager lumière. Tant aux autres dégager lumière automatiquement moi na soit qui posséder na milimo teti. Milimo on est nini et longo et qui tete me ko longo et ko dissiper balamoko. À partir à l'oboko boui. Mais au moins maman yebite azu mwana azo tie musapi boui. Tu les maudis. Et j'aime oui, j'ai même dit musapi mususu eza musapi oyo. Oya bike oyo. Yango monaka bato ba olanda biso basala constant mobali. Soki alatina no PTT au moins aza bien sérieux.
aza sérieux mais mukolo kaka ye akolata lopete mobala komi nani un impudique infidèle eza bato mosusu babotama déjà infidèle papa nazolobela sens spirituel na okoma oyo ezoloba wana bamibale basala constat bamibale wana nanga bayebi de bozala na mwasi na yo bien olinge makasi mukolo ka babala bino bobalana bolata or wana alliance wana na musapi oyo parce que musapi oyo ezalaka musapi ezali représenté par planète ya moto musapi oyo eza moto or ezali élément ya moto plus moto pesi nini moto yango moni na Israël soki mwasi abali babane ko laïche le pété na musapi ote bano laïche le pété na musapi oyo OK oyo da musapi ya condamnation pe ya domination donc alliance normalement wana to lobela ngo plus tard alliance normalement na libala bala ta alliance na musapi oyo yango moni lelo ba marié ki omona un marié azo tricher mwasi na ko le quand même un célibataire ba marié ba père wana bon mona bango na batipo mona na butu boye ayeke naka na nzela mulili atelemi na mwa couloir mwa petit mwa mukie o akoza même ata mwana suka akote na voiture ayebisa mwasi yo te nde na abe na voyager na ke imitation moko boye na ba Congo na zonga après 1 mois nzoka na kofra mwana moko na ville futa hotel ya 1 mois na kodame mwana wana chaque jour mais il est marié la ba science ça bango mtetinda bango eza question na ba science te ba science to zonga physiquement comme ça musapi o ezaka musapi ko alliance te mais to lobela ngo plus tard ndesiko na kati ya domaine ya ba sirène bango ba vivaka à partir ya eloko parce que comment est-ce que tu peux détecter une sirène boy ou bien un sirène boy na pesi bino exemple moko au moins de totambola na ville bozo tambola bota même okiti na mutuka ozo tambola bato ozo tambola o ba benga ngoni o na sima oyo eloko no na lingala ni photo ba lingala to ba lingala likoshi donc biso ba lingala likoshi na se likoshi ezaka na mwa libulu moko ezaka pete même ba coiffeur ba katara biso soki bana mibali place wana bazalaka mwa malembe soko meki sala nini ogozoka mwa libulu o eza parti monene spirituel yango moni soko moni mutu aye azu musapine oyo akotisi yo awa keba mutu wana yebi makasi même ata mwasi so sala rapport sur na mobali olia kango na suki na mutu pona bilengi omona zo kango na sima na sia likoshi ozo mona comme si ilenge leki o bilengi te awa afongoli yo porte ya aura na porte spirituelle nzoto na yo azo contrôler aura na yo mibale bele a partir ka musapi oyo eza mabe na sia likoshi wana mutu talekisa musapi wana place o mutako lekisa musapi place wana te iza awa iza na awa église aucune église omoni mukambi église poto tanga batu bayebi bango asala signe ya croix atio ana mbunzu esili ateki chance na yo ateki aura na yo oui évitez tout ça eza mabe awa na awa eze loko moko mabe mutako simbote sikoyo okoyeba sirène ndeni tango ozo tambola au moins de mouton qui est libre, so bien au tali fille moko boye, au senti ba chair de poule, parce que la chair de poule tant au santa kawana, ils ont un compartiment moko battre la so ben ango aura eza lokola enveloppe o battre la kaba chance ya mutu toi la mutu. Yango mona mutu so tambola ayoki suki ya mutu seni etelemi. Aura wana nde e vibraka, e vibra lokola téléphone. Brrr, so que vibrer cerveau et ningisi à l'inzoto seni noki malili. Cela veut dire interpeller que attention dans quelques mètres de toi, il y a une personne où il y a outil dans le monde amabe. Où a koype ko yiba yo ba chance. Yango sala bo ba ndeko so yo ki signe wana ato ngano prière te sambela. Dès que oyoki yango yeba ke mabe ezali. Siko yo mo otalo moi si na moni be mobile na mona si suspect. Siko le kaye azala liboso na yo. Soit dans liboso na ozoka musapi na yo. Ko tube ta yete pa obeto na mbata. Ako porto plainte yo neni yo tcha musapi na muté na musika ata na quelques mètres o tcheka musapi na musika po yeba sirène ko etant de makamba ogango au nom de Jésus-Christ c'était vous comprenez bon ndeko moka oloba gango au nom de Jésus non et o makamba ogango au nom de Jésus te Jésus azadi yana kanya biso zoka musapi chabo sko musapi ta o tcha audio sinon o tala na sia likoshe ata la musika yo pointé au moins na signe moko esalama asutuka soka sutuki atali ona sima butalani ye wana sirène
OK. Mais quand ça on toi na ville mais quand ça on attend la musique au tchata boui ba mono te tchaka mono so mona so moni sens no sali tchaka boui au mona au talo na sima yo mona au simba so ka talo na sima so bo talani so ko za makasite il peut même absorber énergie vitale na yo au koufi. Ce il faut se préparer, hein, papa. Oui, il faut qu'on se prépare. Il y a son bataillon, ma protection, il y a ses alliés. Donc, les alliés, les meilleures techniques, il y a la sirène. Il y a la sirène à Moubali, la sirène, il y a Moissi. Et meilleure technique, il y a la moutaza occultiste, moutaza franc-maçon. Ato monena jeep ya munene ndenge nini mutuka munene ndenge au panza badola atazane yo so salika bongo comprendre fio so la protection au résister di fio ayebi makambo abango mbala mo bi tede le fio ne ako détecter nga ya mona bata ki sebele baza na ville awa atwa na ville basé belé na ville a moyo yeba ezate ndenge bi lobi la beauté et trompeuse siko bango bavandaka na monde stataris ne ba bimaka ko vivre na biso batamokili so miso ti ko mona wana ezali ba sirène o bazalaka ba mbisi ba sirène na biloko ya kolia bazalaka mbisi c'est ba mbisi belé to lia na mokili za mabe bango bavanda na monde Isidore monde Isidore ezali monde ya ba sirène mais bazali ba sirène sous forme ya mbisi ba mbisi belé o to liaka awa ba mbisi wana ce sont des sirènes Bambisi belé oh batu ba consomera au moni mutale mbisa le musuna mbisa le ce sont des sirènes oh batu ba yibarate yango zomona ba maladie ndeti omona ba hépatite B est-ce que yo yebi hépatite B mais tout monde yango lelo ba maladie omona ba maladie ya makasi wana biso to yeba wana lelo eso se manifeste parce qu'on peut comprendre que mbisi on a la mbisa sirène o yebe neni pe mbisa bon zara kitoko na comprendre bon au moins ce elo on a zo éviter parce que chaîne nabino etala mama kasi donc tozo boya to ko isape moi ba izini ebele mais plupart ya ba poisson o ba liaka plupart ba poisson ba baliaka dans 100%. Donc, tu as déjà 60% où ils ont sirène, 40% za bambis normal. Yo mona alimentation mobimbo bien société mobimba boyebi ata koto babisi yango zo utate ya rotika mbisi. Bola mgana tongo etondi na bambisi ya kosakana te bino boyebi sike utakate. Et ba kinwa biso ba congolais to lingi mbisi fort. Et plupart ba sirène ba être au ba vana na monde Isidore. Monde Isidore ezanini. Monde Isidore ezali monde ya ba sirène mais bango baza sous forme ya ba mbisi. Ba tambola na mai. Donc aza mi homme mi poisson te. Aza pinda mbisi. Aza na mai. Même na fleuve wana ozomona. Même ba pêcheur omona ba mona makambo. Eza ba biloko ebele ba mona na kati ya mai wana. Eza suma ba mbisi bango bazala lokola ba éclairer. Bazo tambola parce que sirène mingi eza ba sirène ba vivara na makila, ba sirène muso ba vivara na ba super mamibali. Parce que pata ba super mamibali de bazora sini vito. De quand. So ba sirène ba vivara na ba makila. Bango bazoka mission ya kotinda. Troisième monde ya ba sirène. Wana troisième monde ya ba sirène monde Isidore monde ya ba sirène o baza mbisi. Ouais. So bango batambola partout. So mission na bango zanini eza ko promulguer malade na kata nzota bato. Ba malade belo biso tozoka na banzote utaka partir biloko kolia. Ndeti bato basalaka ba maziba. Na lobaka ba maziba mbiso basalaka na ba utaka wapi. Yo monika boy basali kaka libulu boye. Bien sûr, mais tant qu'on assomme pas ba pêcher, assomme combien de poissons et tant qu'on basalaka ko pepa mai. Obi combien de quantité mbisi ba bisa na kati wana. Vous comprenez? Et après combien des années on mbisi ko ça la production on obi ko s'accoupler. Point d'interrogation. Donc tout se passe dans la dimension spirituelle. Au Seigneur bisoto yeba. Tant qu'on sombe loko na wenze, il faut beaucoup prier. Yo sombi mbisi. Oyo moni ke za mbisi. OK, ce sont des sirènes. Ba mbisi mo uti ko bima. Ba mbisi na za même déconseiller na moi ça zemaliango. Mbisi ni wana. Na kota nga kombote pona kota na problème na bato. Mais sota mbisi wana au mona za ka ba sende ba sende ko ba maseke likolo ya mutu. Azaka mulai penda mita za ko libundu te. Aka mulai penda bingte mais azana ba maseke maseke ah oui, azala mutu munene. Mbisi na baboya ka soki ozala pena na domaine ya kolia ba mbisi. Basa zeme na ba mbisi mo balia te. OK. Ba isa ba mbisi na kolia te. So kolia mbisi na ozala ba complication na libumu. Ozomona. Bato balinga ba ngolo nini o tutu. O mungusu. Plupart mingusu balandaka ba parfum ya ba sirène. Koto mingusu ezali yeba ke sirène azana kati wana.
bauta na monde Isidore eza monde ya bambisi oyo bato bazo consommer parce que moyen yo yeba ezati yango moni na kata video wana bande ko wana ba péché mbisi bazali ba péché mais ba péché mbisi wana zaki na sirène le quoi ba bazali na spiritualité no moni ba sani ba neutraliser ba enchaîner no moni wana yango moni Bible zolo ba mon peuple il faut de connaître raison pour laquelle bato bazo bela ba maladie ozana ma cancer oyebi cancer bisike utite ozana diabète ozana famille diabétique te maladie moko ye na kata nzoto yo comprendre te à partir ya biloko biso tozolia yango na esi mutu nyonso alia ka mbisi sans exception benga numéro nanga on va faire une prière et je vais t'orienter comment est-ce que tu dois faire. Il faut éviter ba biloko ebelé parce que to bandoli ani tolia mais il faut prier. Vous comprenez? Il faut prier. Moi ce que je te dis c'est vrai. Et dans la bateau ba consommer ba sirène na banzoto na bango. Ba lia penda sirène na lef sirène na fufa moi ki o penda maman na mbisi. Père goût Merci beaucoup papa. Ya wana na image mais ngana total to mani sirène ité. Mbisi yewana. Et c'est bien on dit que oh so dit ko lia ka mbisi na pekisioti. Mais benga to sambela peut-être que au moins moi mususu libumole la ga libumu passe. Oye ba te ko to libumu passe na uta. Mususu ngana sala mutu délivrance alala na butu même boy alotaka mbisi na libumu soit la muki amona libumu zo bouger accompagnement ba libumu pene zo bina après avec libumu suit peut-être alias sirène moyen ngana to yeba ça te do ba benga numéro na. Merci beaucoup papa to continue ba ki monde liboser ça ba sirène oyo ba vivara na ba sperme ba ya ba garçon ya mi balé ya makila ya mi ça tout ba sirène ou ba zarama ba mbisi. 4e monde pose au bac ils a 7 ils a 14 7 c'est bien 7 à ma B maintenant na 7 à ma B to comme na 4e à part 4e monde ezali monde ya téléphone monde Halloween ils appellent monde ba sirène ils appellent planète pas bien en planète Halloween ya o moni lelo na moni mukili eloko nyonso soka yemba mo ba s'adapter monde 4e monde za monde Halloween ezani Halloween azali déesse azali sirène ya communication azali sirène oyo a espionnaka batu oyo ba vivaka na mokili nyonso bino bosololaka na mokili tout ezala makamba bunzambe ezala ndengo pesi rendez-vous bokutana na boîte de nuit c'est tout ça na touré na mabe papa mais nyonso te mais balandelaka oyo mais bango baza na posa ba détruire biso ba être wana ba yokela biso ndezuwa bayokela biso ndezuwa pour ça ba détruire biso so problème mes amis monde Halloween ezali monde ya ba sirène ba travailler à partir ya communication mission na bango ezali mission na bango za ko contrôler chaque mouvement chaque discussion chaque conférence ya batu o baza na kata mokili afin que ba ndenge ni ya ko bloquer parce que baba na posa ba bloquer et puis ba proposer bino richesse na bango po bango ba na posa nde biso po au moins pourquoi ba sirène ba bundisaka biso batamokili ba bundisaka biso batamokili par rapport ya signe vito o nzamba tia na kati na biso bango bazala na nguti po sirène na yebisa que sirène o azana 15 ans so talier au moins lokola mwana moko boye ya 9 ans à qualité mais moi si o azana 90 ans sirène o azana 300 ans o aleki kutu 90 ans a lokola mwana ya 20 ans. Parce que bango ba vivaka selon monde na bango ndenge bango ba vivaka selon chronologie ya ba signe vitaux ya biso ezaka na kati na biso bato oyo nzamba pimela na ba esprit nyonso ozomona bango ba vivaka na même pas Satan de omoni wana azaka na posa ko absorber signe vitaux wana po aumela makasi na kata bokonzi na ye ozomona sko biso awa tokufaka omona 121 ekoki bien okufi na 90 ans mais bango bakufaka omona pe na 900 ans po ba sirène pe bakufaka oui bazali bakufaka bata ba être bazaka na mai bavandaka na mai bakufaka sko eloko nini tozonga nano na domaine ya Halloween sirène wana comme na ye monde comme nango Halloween parce que na kata monde Halloween il y a des sirènes o bavandaka bango ba contrôler la communication ba benga bango ba allo téléphone allo ezali combo ya sirène eza combo ya déesse eza na kati ya téléphone et puis ba tia caché na yango ya 666 na kati ya téléphone soko lingi to sala pe ba calcul na yo to papa alors on so ba bengi biso to lo ba nini to ko allo par tangu ba bengi yo so to tangi na dictionnaire zwaka dictionnaire comment allo au moins ata mundele akoka ko expliquer définition ya allo te akolobezali interlocuteur ya ko décrocher appel azo tâtonner parce que na kata dictionnaire so ba lobi puissance
au luki na dictionnaire mot puissance au moins a expliquer puissance des animes mais si on beti allo na dictionnaire azo tâtonner pour nako parce que ayebi yango te ayebi ça slogan moko boye batu ba utilisaka sans pourtant koyeba que non allo wana eza kombo ya mutu eza kombo ya esprit plutôt o babengi déesse ya mai ya monde o to benga monde Halloween parce que tangu babengi yo olobi allo dès que olobi allo na kati ya téléphone eza na bouton moko babenga ngo mingi dièse est-ce que vous voyez que dièse ezali kombo ya sirène vous voyez bien ngo dièse eza kombo ya sirène vous voyez bien ngo te tangu yo ndimi allo kondima oh yo ndimi allo dièse eza wana OK chiffrement et se connecter déjà selon chiffrement et se connecter déjà tant que se connecter ma solo nyonso zo solo là et que na kata monde Halloween bayebi que non sœur Martinez ana posa akende kokuta na banquier moko boye baza na projet ba pesa belé ya mbongo et puis mbongo na batali et osunga pe ba orphelin ba comprendre yango mona na vie okoza na secret oyebisi mututé me comprendre to ke boye yombo et simbité chou mais simbité neni téléphone moni bato bazaka spiritualité balinga ko sala ba contrat na bango na téléphone ité mbunju na mbunju bosololi te to kutana te na boyi to sola na téléphone ité puis na pêche au secret wana so na iloko na mbongo OK ko peso makambo mutana za sur place yebiso bokutana mbunju na mbunju téléphone ité masola mbongo na téléphone ité to kutana atana okoma papa komeka pete dièse tant okomaka na dièse ezanga tant composer mais dièse ezanga kasi yango wana et puis chiffrement et puis 1666 to calculer na yo oui tu peux calculer déjà parce que tu comme déjà à souka donc na carte de téléphone a ozomona awa to na ba numéro to moni première rangée à chiffrement ya ba numéro ezali 1 2 3 deuxième rangée ezalaka 4 5 6 troisième rangée ezalaka 7 8 9 et na souka a batie étoile batie 0 et puis batie dièse tala virus bisiki vandia parce que tangu yo otali a tozu 1 plus 2 et ça li 3 3 plus 3 6 to bombi 6 wana tozu deuxième rangée et puis si 4 5 6 tozu 4 plus 5 et puis si combien 9 et puis si 9 9 plus 6 et puis si 15 tozu 1,5 1 plus 5 et puis combien 6 to bombi 6 mususu ah na suka ah tozu 7 plus 8 plus 9 et puis si 24 ozumona 2,4 tozu 2 plus 4 et puis combien 6 666 est-ce que vous bien biso to yebi yango te mais la révélation et découvrir biso que il y a le 666 au batama na carte ya téléphone ce que tangu yo oyambi appel olobi allo dès qu'on yambi appel allo et puis concerne appel za batu boya mbaka appel na loboko ya droite te yambaka mingi na gauche et puis qu'on dit ma allo te lobaka oui tangu yambi ce qu'on na loboko ya olobi allo automatiquement soit la protection Saint-Esprit tu peux être scellé de 666 sans le savoir. Étoile nayo eza visualiser na kata monde Halloween ba contrôler vie nayo et puis ba comme ko travail na vie nayo yango moni ba via bato lelo et baby o bandoka famille te manque ya connaissance. Merci beaucoup papa to comme déjà na souka na yebi ke to kozol isus parce que to za besoin ya koyeba ya ko découvrir ba secret ebele spirituel o eza ya ko batama bino bato nzamba pesa bino grâce ya koyeba pe ya ko découvrir en tout cas boko sala en sorte que ba o pe ba otala biso na biso misusu to yeba nini le na monde spirituel mot de la fin na ba nzambe nyonso ba otala biso en capacité télévision parce que to komi vraiment na souka mot de la fin zaka ke ba nzambe ba sambela pona biso parce que ba secret tozo loba tozo ka vraiment ba menace mingi diable bundisa biso makas priez pour nous aussi et puis bobo de la pe pona chaîne na biso capacité télévision même pe pona yo ba sambela pona yo si vous avez des problèmes ou se sentir que makambo na lobby awa tu es concerné même muto yo salaka allo lobaka allo o salelango trop na vie yeba ke étoile na yo eza déjà ya côté kama na monde Halloween benga numéro na ngai to sambela benga numéro na ngai to bondela pona yo numéro eza affiché wana moya kuta lobeza te o bengi to sambela pona yo. Merci beaucoup papa. Donc, comme il y a une émission, en tout cas, dans la Bino, le prophète Ézéchiel, pour continuer à l'obéir tellement ébélé, tant des eaux permettre de mener, et que semaine prochaine, donc la Bino est soucié. Donc, comme il y a en tout cas, pour continuer à s'abonner, à partager la vidéo, à commenter, et puis ceux qui suggestions, les alliés, si vous avez commenter, vous pouvez bandeni de rebonissa, vous pouvez bandeni de ça, la prochaine, en tout cas, tout très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.
chez MAM. Pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Capage TV. Capage TV.